Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman des 3 garçons, maman des 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout, besoin. Oui, ça cuisine Yannick TV aïe. Cuisine Yannick TV à Kapamba. Te ceux qui cuisine Yannick TV aïe, c'est que les Cambodgiens na fungoli ba caméra na ngana memeli bino émission à mukola lelo bande ko na ngai. Bande ko nga boko ta to solo la no li solo ne li bino na bande ko na ngai. Na bengi baba kuka SB, baba kuka Mams, baba kuka Bostra, ya pasteur Charles Bameko boko ta to solo la. Oh moko na bino, oh mwana na bino ndeko na bino boko ta si vous plaît, vous s'abonner, vous commenter, vous aimer, vous partager vidéo par-ci, par-là, et que ça la bien ma casse. Toujours sur la lisolo ni bande konanga. Avant qu'on ait émission, la vie topé ça merci na Seigneur. Kola la kola mkesa habitude te zaka kangolu ya Nzambe. Bande konanga yi. Ne elibino lisolo oyo na lobe na bomba na ngate na nga banki te pona bomba. Non ben non loba non même la baba cook non même la baba vrai ba abonné na nga ba ndeko na nga nyonso balanda ka cuisine Yannick TV na loba ka tout le temps boza la brancher boza la ligne pour bo recevoir encore des émissions super bien. Ba ndeko na nga bozo mona miniature wana bozo mona 3 personnes na miniature wana eza Miss Lolo wana eza Tendresse Bisalu wana eza Sila Bisalu Pomba Sen wana vraiment mona famille ya baba cook wana vraiment bozo mona vraiment ko baba cook famille ya baba cook tellement baba cook baza partout tellement baba cook baza vraiment uni tellement baba cook bazo soutenir Mams na bango baba cook baza na bon amour moko boki ko imaginer te bandeko na ngai baba cook baza batu ya batu o balingi vraiment Mams avancé baba cook baza batu bazo sala toujours musala bango po Mams akende liboso to priaka pona Mams na biso na tous les domaines Nzamba protéger ba télé apese longue vie parce que toza na posa ya Mams na biso azala toujours likolo bande ko na bino mo bozo mona miniature wana bozo mona enveloppe wana Tendresse asimbi bokota nazo panja siko liboke na biso bokota live na biso deje bandaki bokota boye batina nina memi live ona mukola lelo émission a lelo bande ko na so muninga sali malamu photo lo ba bravo so muninga sali malamu biso to bomba na biso te cuisine Yannick azala na banki te amema kango kaka na émission na memeli ba vrai ba abonné ba cook ba ye ba makama ndenge ezotambola parce que biso a to finga na biso te bande ko na biso to pesa toujours conseil et on cuisine Yannick azana a partager kango toujours ensemble bande ko na ngai bomoni enveloppe wana o Tendresse asimbi eza enveloppe ya mbongo bandeko na ngai bokota bolanda émission très bien pe na bokebi nyonso s'il vous plaît commenter bo aimer bo cha ba j'aime s'il vous plaît ba j'aime mata ko sala bien bo commenter bo cha ba j'aime bo s'abonner et ko sala vraiment bien makasi ba cook en tout cas et ko sala bien makasi tala kaka biso mo ba cook wana Mams na biso wana vraiment ba famille wana vraiment libota Tendresse Bisalu wana bomoni Miss Lola famille baba cook baza tellement ebele na kacha SB baba cook baza ebele monde entier mobima Mams na biso andi mama likolo na se eloba amen pona Mams bande ko na Mams alobi non nde naza na tournage boye moyena kendi enterrement ya Miss Lolo ezati
mais encore naza na mu Abakouk nanga moko bino mo boye bien boye bi tendresse bisalu wana vraiment bo mona ke proche ya mamis tendresse vraiment litoy ya mamis tendresse bazalaki na mamis lobi tendresse na tournage Moena kende matanga izate pour le ezalaki enterrement bandeko nanga ya Miss Lolo mwana ndeko ne akufaki mamisi alobi non il fallait qu'il vraiment na kende vraiment na souhaiter ba mes condoléances na ba ndenge nyonso en tant que mamisi en tant que ba maman ba couple na kende vraiment ko présenter na et que ça la vraiment bien mais tombé qu'accord tournage moyen kende zate mais tendresse soit enveloppe oyo mais la Miss Lolo yebisa ba mes condoléances na pas assis la bisalu yebisa lisusu ba mes condoléances na pas ba kukunyo tout ba souhaiter mes condoléances cuisine yani qui peut appeler Miss Lolo mes condoléances ya na pas cuisine yani qui TV o vraiment za famille à baba cook o za famille à SB moko na biso akufeli balobi lela na o bazo lela sepela pe na ba o bazo sepela lelo tozo sepela te mais lelo tozo kabola kaka lisangwa mawa lelo tomoni enterrement ya Miss Lolo ndenge bakendaki kokunda mwana ndenge lekaki tini église parce que baza ba témoin de Jéhovah bino mo boyi ba témoin de Jéhovah nde bazalaka malgré bolela na bino mais bolela na ndenge moko na kibonzambe bino mo boyi ba témoin de Jéhovah nde bazala na bango faut ko lela vana na sagesse na kibonzambe ndenge pe ba mukilango komi nango monde ndenge ezokende komi kaka soki ebembe bimi lelo bake kokunda pe kaka lelo bopandi pe kaka lelo après makambo style nango mutu na kwena ye bokomi kaka kovanda ndenge ezalaka mama Sila Bisalu pe atindi enveloppe apesa enveloppe na kaki na kati ya enveloppe wana eza franc na kati ya enveloppe wana eza dollar enveloppe ya kaki wana mams na biso atie dollar mams na biso alobi non bon memela Miss Lolo tendresse bisalu memela Miss Lolo ebisena na tournage mais après tournage na koluka kaka jours courant semaine o na kolekela na ndaku na privé yango bomoni mams na biso atonda mutema mawa mams na biso mutema malamu mams na biso alala kate mams na biso azana ngo azo partager ngo ensemble na baba kuku nyonso na famille libota nyonso na ba oyaye en tout cas mams na biso azosala toujours musala kota la mams ndenge azui enveloppe apesi tendresse alobi tendresse kende ko pesa tendresse pe to moni na miniature wana tendresse pe ayepa Miss Lolo aye kotikele enveloppe alobi enveloppe mama Sila Bisalu atindelo ya bomoni enveloppe wana Miss Lolo asimbi enveloppe ya kaki bozomona na miniature wana o bapesi pa Sila Bisalu na part na ye ndenge kaka ezalaka eza malamu bandeko na nga oza nango faut partager na muninga soko moni muninga na moko azangi yo oza nango pesa ye nzamba kopambola bandeko na ngai boende tozolinga kwizi yanika lingane ka makambo malamu kwizi yanika lingane ka bolamu baninga kwizi yanika lobane ka vérité bandeko na ngai en tout cas esali bien makasi vraiment Miss Lolo pe azawa na lobi non quelle surprise anzima kite vraiment eloko mam sakoki ko sala ye en tout cas pesi mam si ba merci ebele Sila Bisalu merci bomoni mutu azopesa vraiment merci na passe na mutema oka vraiment merci o etushaka nzamba lola pourquoi pas nzamba pambola mama Sila Bisalu na biso pourquoi pas nzambe atombola lisusu akoleka parce que eloko asali mutu atindi ete ye moko na conscience na ye na kibonzambe na ye na kimwana ya nzambe a raisonner habité oba memela ndeko na nga bakisata koto abimisaki ya baji bandeko na nga boende tozolinga boende tozosepela boende tozo soutenir biso na biso balobi union fait la force ezalaka nde boye bambala mama ezalaka nde boye boende tozolinga
Tendresse pe apesi enveloppe na ye. Ah, tata moi si tendresse cuisine Yannick alela yo fort. Tendresse bisalu umela. Tendresse bisalu boende zalaka. Tozanding panzi mupanzi a mami tozana poto soutenir mami sisila. Photo soutenir babaku ka monde entier. En tout cas eza eloko akitoko e salami na mukola lelo. Cuisine Yannick alobi akobomba te na memeli ba vrai nanga. Botala enveloppe o mami atindi pona Miss Lolo. Bomoni enveloppe wana. Enveloppe vimba. Ba dollar na ba dollar. Bino mo boyebi na kine. Ba dollar na ba franc. Mais mam si na biso acheka dollar na 4. Ah bola moi mam si leke belé. Likolo na senzimi. Amen. Oumela. Mam si la oumela na nzamba lola pambo na tous les domaines. Yo vraiment oza mangete là. Baba Kouke, merci na Baba Kouka monde entier. Merci na Baba Kouk obazo soutenir mams de pro et de loin. Merci na tous les domaines obozo sala vraiment que est bien avancé. Merci na Baba Kouk nyos obozo commenter obozo ko s'abonner obozo kota vraiment kati na SB. En tout cas nzamba lola apambola bino. Na susu ko pesa ba merci ebele. Na tendresse, en tout cas, au sali vraiment au soutenir Mams malgré ça na tournage, mais ok qu'on représenter pour na Mamsi à tendresse ou mela zalaka yo tendresse moi na moulou batanga ou mela bande ko nanga na ko pesa ba merci sous ce belé na baba Kouka monde entier ba merci à trop na part à cuisine Yannick TV otozana auto soutenir Mams na biso na tous les domaines en tout cas et ça la ka bien makasi na ko pesa sous ba merci na ba vrai na ngai merci na ba abonné na ngai merci na bande ko nyos o ba kolande mission na mkola lelo merci na bande ko nyos o ba ko s'abonner na mkola lelo merci